Nzambe mokili ya likolo na se na biloko benso apambola bino na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo oyo ye Nzambe asekisa na bawa mpe avandisa ye na loboko na ya mobali o likolo mpe azali kointercede mpo na biso. Nazali kotondo tata Nzambe botondi mpo na libaku ya kitoko oyo apesi ngai lelo nakoka kosolola na bino mai matali liloba ya ye oyo ati likolo ya kombo na ye nyonso. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda boye bolamu na émission que dit la parole de Dieu. Lelo tokoyanula na mituna misato ya balandi. Mutuna mwa liboso. Eloko nini yo esengeli yo sala po koma vrai adorateur ya Nzambe mokili. Eloko nini esengeli yo sala po koma vrai adorateur. Bondeli ya malamu ya kitoko ya Nzambe mokili. Ezali mutuna kitoko pe ezosenga yano ya kitoko. Nakosenga na bino bozwa Biblia na bino bokene na Évangile ya Jean. Na Évangile ya Jean chapitre 4, Yesu Kristo alobaka ete ba vrai adorateur. Ba kumisio ya solo. Bakokumisa tata na elimu pe na bosolo. Ye tata asengaka bato oyo bakumisaka ye na lolenge lona. Ekomami na Évangile chapitre 4, Jean chapitre 4. Tokotanga verset 23 pe 24. Yesu alobi na verset 23, ngonga ekomi pe esili deja kokoma. Oyo ba vrai adorateur. Bato oyo babondelaka tata. Bakobondela ye na elimu pe na bosembo. Po ete tata ye asengaka. To alukaka babondeli oyo ndenge wana ba adorateur wana. Yesu Christ alobi te ke ba vrai adorateur bakokumisa ye Jésus na elimu pe na bosolo. Non. Ba vrai adorateur. Yesu Christ alobi bakokumisa nani? Ba vrai adorateur. Bato oyo babondelaka Nzambe ya solo na ndenge ya solo. Bango bakobondela nde tata. Les vrais adorateurs n'adorent pas Jésus, mais ils adorent le Père. Ezali ngande na lobi te, nga pene na komi Biblia te. Yesu Kristo mwana Nzambe ye moko nde azoloba, ye mei. Alobi ete ba vrai adorateur bako adorer, bako kumisa tata na elimu, bakumisa yete. Soki yo okumisaka Jésus, ozali faux adorateur. Pour Jésus-Christ alobi que les vrais adorateurs bakokumisa tata na elimu pe na bosolo. Les faux adorateurs bako adorer loko mosusu. Bako adorer soit Jésus to eloko mosusu. Yo zali na catégorie nini? Ya ba vrai to ya faux. Ba vrai adorateur bako adorer tata na elimu pe na bosolo. Et lolenge se moko oyo ekolingisa moto akumisa tata na elimu pe na bosolo. Ezali ko parler en langue, koloba na bakota ya sika. Moto ya botami mbotama ya sika te. Akoki ko parler en langue te, c'est une impossibilité. Pour moto azana elimu esantu ya Nzambe a coopéré 9 manifestations du Saint-Esprit. Moko ya ba manifestation wana ndezali parler en langue. Nzambe a rendre ngo disponible po bana baye bakumisa ye na elimu pe na bosolo. Na buku ya Timothée, 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Le Nzambe lobi ete ezali malamu pe agréable liboso ya Nzambe o azali mobikisi na biso. Asali nini? Alingi ete bato baso babika pe ba parvenir na connaissance ya bosolo. Oyebi bato mingi basukaka na parti ya liboso. Mingi soki bazali sauvé basuki wana. Liloba Nzambe suki kaka wana te, hein? Ezali mokano ya Nzambe ete bato banso babika kasi pe ba parvenir na connaissance ya vérité ya bosolo.
liloba nzambe nde eza vérité. Donc mokano ya nzambe ezali ete bato baso babika mpe baparvenir na boyebi ya bosolo, baparvenir na connaissance ya vérité. Comme ndenge nauti koloba tout à l'heure que liloba ya nzambe yango nde ezali bosolo, yango nde eza vérité. Bosolo to vérité au sujet ya bato eloko oyo esengeli bato basala mpo bakoma ba vrai adorateur ya nzambe se moko ya solo ezali nini. Eloko kaka se moko oyo esengeli yo ndeko mobali ndeko mwasi esengeli ondima mpo koma un vrai adorateur ya nzambe oyo se moko ya solo ezali nini, ezali kondima na kati ya motema mayo ke nzambe mokeli asekwisi Yesu Kristo na bawa. Nazozongela yango eloko se moko, eloko kaka se moko oyo esengeli yo ndeko mwasi ndeko mobali esengeli ondima mpo koma un vrai adorateur ya nzambe se moko ya solo ezali kondima na kati ya motema mayo ke nzambe mokeli asekwisi Yesu Kristo na bawa. Lokola tozali na ba évangile bo tourner na évangile ya Marc. Marc chapitre 16. Awa na Marc chapitre 16 ezali sima ya sekwa ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Yesu Kristo awa azoko loba na nzoto na ya sekwa. Lokola boyebi Yesu Kristo akufaka, akundamaka, asali butu misato pe mikolo misato na se ya mabili. Kasi nzambe na nguya na ye na bokasi bwaye asekusaki Yesu Kristo na bawa na mokolo misato le troisième jour. Kasi yambo ete Yesu Kristo amata olikolo, yambo te nzambe amatisa Yesu Kristo olikolo, Yesu Kristo aza koyebisa bayekoli baye, azo fait connaître na bango maye makosalama sima na ye tango ya okindi. Eloko nini bakozwa, bakorecevoir sima ya tango ya mati. Et que eloko bakozwa, eloko nini kosala na bomoi na bango, pe eloko nini ekomisa bango, lolenge nini ekomisa bango capable bakoka kokende koloba maye matali ye à travers mokili mobimba. Azolo bango eza ba instruction à dernière minute. Ce sont des instructions très importantes. Jésus-Christ dans son corps ressuscité donnait ses instructions à ses disciples avant qu'ils ne montent au ciel. Donc ndenge na uto bisabina tozali sima ya sekwa ya Yesu Christ. Nzamba asekwisi Yesu Christ na bawa. Na Marc 16 verset 15. Juste avant que Nzamba matisa Yesu Christ au likolo, pe avant de ça loboko na mobali. Yesu Kristo azoko annoncer makambo makosala masima tango ye ya komata. Et parmi makambo ye azoko loba wana na bayekoli baye ezali na eloko moko esalamaka nanu te. Pe eloko moko ekoya kosalama sima na ye mais ye azoko yebisa bango wana avant mata. Donc eloko moko esalama nanu te mais kosalama soki ya kei soki amati likolo, alors ye azoko annoncer ngo na bayekoli baye. Verset 15 alobi na bango, Marc 16 15 alobi puis alobi bokende na mokili mobimba boteya sango elamu na ekelamu nyonso. Yesu alobi na bayekoli baye bakende na mokili mobimba. Mokili mobimba ezo comprendre sikoyo ozali, n'est-ce pas? Absolument, est-ce que vandi sikoyo yozo kangai? Et bateya nini? Bateya sango elamu na ekelamu nyonso. Sango elamu oyo esengeleki bayekoli ya Yesu Kristo bakende kote ya mokili mobimba ezali nini? Sango elamu ezalaki ete bayebisa bato nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa. Bayekoli ya Yesu Kristo bayebaki ete mokonzi na bango, molakisi na bango akangamaka, akundamaka,
asali butu misato mikolo misato bamoni ye na miso na bango ye azokolobela bango na kati ya nzoto na ye wana ya sekwa apesa bango ma instruction atina wana esengeli te okende koteya sango mosusu oloba to ok bon boyebi yesu kristo abotamaki na Bethlehem yango nde bato baso bandimi bakobika te to koloba amoni yesu kristo azali mwana ya Marie oui aza mwana Marie mais yango nde bato baso bandimi bakobika non bakobika te esengeli okende koyebisa bato sango ya munene oyo eleki basango nyonso na mokili sango yango ezali nini ke nzambe mokili asekwisi yesu kristo na bawa aza na bomoi asekwi kende na mokili mobimba eloko ekomami yango wana aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création ezali bato banso à travers le monde ezo comprendre yo ndeko mwasi ndeko mobali ozokanga sikoyo verset 16 ya Mark 16 elobi nini oyo akondima eloko nini oyo akondima nini oyo akondima ete nzambe asekwisi yesu kristo na bawa e akobatisama moto mona akobika kasi oyo akondima te ke nzambe asekwisi yesu kristo na bawa o wana azali condamné moto mona azali condamné voilà ezali simple soit ondimi ke nzambe asekwisi yesu kristo na bawa ozwi lobiko alors soko olingi ozwa lobiko te yo boyi na yo kondima ke nzambe asekwisa yesu kristo na bawa mutuna ya mibale est-ce que makamu isi malandaka bobele bakonzi ya mangomba ya baeglise za mutuna ya kitoko sengali to kende na liloba nzambe po totala est-ce que bamiracle elandaka bobele bakambi ya mangomba lelo ekomi po moto basambela ifo bakende kuna mpona ifo ka mokonzi ya lingomba nde kaka nde yeso asambeli nzambe ayoki bato mosusu so basambeli bandimi mosusu nzambe ayoka bango te est-ce que nzambe aza na préférence est-ce que Dieu fait exception de personne non Dieu ne fait point exception de personne tozali na Marc chapitre 16 sima sekwa yesu kristo azoloba verset 17 botala makamu isi oyo makolanda baoyo bandimi nini baoyo bandimi ete nzambe asekwisi yesu kristo na bawa voilà botala makamu isi oyo makolanda baoyo bandimi ke ngai nasekwi na bawa ndenge nautai koloba awa okoremake ke na katikati ya bamiracle tokotanga awa moko mingi na kati wana esi esalama banda adamu na eva ti kino liwa ya jésus christ esalami kasi moko na kati esalamaka nano te na moment oyo ye jésus christ azoloba wana avant mata esalama nano te botala makamu isi oyo makolanda baoyo bandimi ke yesu kristo asekwisi na bawa na kombo ya yesu kristo bakobengana bamilimu mabe bakosala so eloko nini na kombo ya yesu kristo bakoloba bakota ya sika soki yo ondima na kati ya motema mwa yo ke nzambe asekwisa yesu kristo na bawa likamwisili ye to miracle oyo esengeli elanda yo koloba bakota ya sika jésus christ alobi te ke makamwisi makolanda bashefu ya baeglise non chef ya église soki alingi ke miracle emonana ye ifo andima azala pleinement convaincu ke nzambe asekwisa yesu kristo na bawa soki azondima te miracle mpe kosala na église na ye te yesu kristo alobi miracle ekolanda nde baoyo bandimi ke nzambe asekwisi yesu kristo na bawa ekozala yo mondimi ekozala yo mpe mokambi ya lingomba Dieu ne fait pas exception de personne mais seulement des conditions il respecte des conditions
baoyo bandimi nini bao bandimi ete nzambe asekusi Yesu Kristo na bawa siko mutu na ngai pa na yo ndeko mwasi ndeko mobali yango est-ce que yo penza na motema mwa yo ondima ke nzambe wakela likolo na se na biloko biso asekusi Yesu Kristo na bawa alors soki eyano na yo ezali oui eza ya solo alors mutu na mosusu yango est-ce que yo lobaka bakota ya sika est-ce que vous parlez en langue parce que ezali promesse et oyo Jésus-Christ azoloba wa ces ont ba dernières instructions oyo ezali très 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 importante alobi yango avant amata donc ba miracle elandaka nde ba oyo bandimi ete nzambe asekusi Yesu Kristo na bawa ezali te ke elandaka ba chef à église. Verset 18 ya Marc 16 lobi boye bakokanga banyoka kokanga nyoka awa ezali te ke omoni nyoka ezoleka nyoka oyo ya mabe vipere to oyo ya muindu wana venimeux omona bongo nga naza mwana nzambe naza esprit ya nzambe nakena kokanga yango te eza ndenge wana te soki okei ngulungulu ndenge wana oke kotante nzambe nyoka koswa yo mais na kati ya liloba nzambe tomoni par exemple apôtre Paul azali kosangisa banzete ya bakoni ayebaki te ke nyoka eza na kati par hasard vipere nyoka ebimi asekui yango na kati ya moto wana eza ye ayebaki yango te nzambe aprotege ndenge moko mpe nzambe akosala mpe mpo na yo bakomela biloko oyo ebomaka ekosala bango eloko moko te bakoimpose maboko likolo ya bamalade epuis bamalade bakozala guéri ezaka teke bachef ya église ezali ekozala yo ndeko ozo komarche avec Dieu ekosala mpe yango Dieu ne fait pas exception de personne. Verset 19 mokonzi ntango asisi koloba nzambe atomboli ye likolo mpe nzambe avandisi ye na loboko ne ya mobali nzambe oyo akela likolo na se na biloko biso aza na ngbende na ya bokonzi avanda azali achangeaka te ye nde asekusi mwana wa ye Yesu Kristo na bawa ntango asekusi na bawa amatisi ye oyo likolo mpe avandisi na loboko ne ya mobali ye azali médiateur entre nzambe na bato Jésus-Christ azali médiateur entre Dieu le créateur et les hommes. Alors, il faut éviter confusion. Hein? Verset 20, le bénini. Baekoli ya Jésus-Christ, bakei partout côté ya. Mokonzi azali ko travailler na bango, pe azali ko confirmer liloba. O bazote wana na ba miracle, ezali kolanda bango. Na ba miracle nyonso oyo eza koaccompagner bato oyo bazondima ke nzambe asekusi Yesu Kristo na bawa ezalaki kaka miracle moko esalamaki nano te oyo eye kosalama nsima ntango nzambe amatisi Jésus Christ na loboko likolo mpe avandisa loboko na mobali ezali miracle yango nini ezali miracle oyo ya koparler de nouvelles langues miracle wana tango Yesu Kristo azaki na se awa esalamaka nano te tango ye akufaki esalamaki nano te tango nzambe asekisi na bawa esalamaki nano te tango nzambe amatisi ye likolo avandisi na loboko na mobali nde miracle wana na jour ya Pentecôte pour la toute première fois miracle wana ya koparler en langue esalamaka ezaki na bomoi ya baapôtre po bango bandimaka c'est quoi ya Yesu Kristo mutuna ya misato quelles sont les conditions qu'une personne doit remplir pour être sauvée et recevoir la puissance de Dieu le créateur ba condition nini mutu sengeli akokisa po azwa lobiko pe azwa nguya ya nzambe mokili sengeli mutu asala nini tokokende na buku ya Romain
Donc, il y a beaucoup à Romains chapitre 10, verset 9. Ce qui ont commencé à travers le monde, au côté à que Jésus-Christ a botamana à Bethléem. Est-ce que bateau bako botama sika? Tout est na bateau que bon. Jésus, oui, que Jésus est un prophète, hein? Azamwana ya Marie, hein? Bateau bako le biko. Non. Non. Et sengeli côté ya bateau que Nzambe a sécurisé Jésus-Christ na bawa. Parce que au côté ya bateau Biblia mobima kubana Genèse et Apocalypse. Ndimi na bango. Mais bato bana bandimi te que Nzambe a sécurisé Jésus-Christ na bawa. Bato bana baotika la lokola ndenge Biblia bengaka homme animal, moto nyama. Po bakoza obena nzoto na molimo. Bakoza na elimu esantu te. Du point de vue ya Nzambe, bazali, ce sont des animaux. Po ete bakobota mambotama ya sika te, bakoza na nguya elimu esantu na kati na bango te, la puissance du Saint-Esprit, les dons, baza nango te. Vous vous rappellerez, mais Jésus-Christ alobaka na Nicodème, soki moto abotami mbotama ya mai pe ya elimu te, akokota na bokonzi na royaume ya Nzambe te. Mbotama ya sika ezali possible obele pona moto oyo andimi que Nzambe a sécurisé Jésus-Christ na bawa. Moto oyo andimi que Nzambe a sécurisé Jésus-Christ na bawa, oyo andimi na kati ya motema mai, moto mona akozwa bolimbisi ya masumu. Mais manso asali auparavant ekei, Nzambe akopesa likabo ya elimu esantu, akomi mwana ya Nzambe, mwana ya mwasi to ya mobali, ya seko na seko pour toujours. Ezate que lelo akomi mwana na ye, lobi so asali sumu, a changé akomi sumu mwana Nzambe te, c'est faux. Yo ndenge oza wana yo moto ozolanda ngai, ndeko mwasi ndeko mobali. Yo oza na makila ya tata na oyo ase ya baboyi. Est-ce que lelo soki yo osali mabe, est-ce que papa no aza na se azali capable ya botola abenda makila na ya bendi yango abi bon kubana sikoyo uko ozoka ngai te ozotosa ngai te ozasu mona ngai te na bendi makila mangai okosala ngo te. Eza pendenge moko moto abotami mbotama ya sika azu elimu esantu ya Nzambe akomi mwana ya Nzambe pour toujours. Oyo pe oleka a confesser Jésus-Christ andima ke Nzambe a sécurisé Jésus-Christ na bawa azwa lobiko ya ndimi ne zabulu. Il pas botama mbotama ya sika ya zabulu akomi mwana ya zabulu pour toujours. Ako changer pe sute ako lunga pe kuna sute aya e pas moi akoma mwana Nzambe. Non, c'est fini. Donc yosoko otatoli na monoko moyo mokonzi Jésus-Christ ondimi na motema na yo ke Nzambe a sécurisé na bawa. Alors ozwi lobiko okomi mwana ya Nzambe ozwi nguya elimu esantu. Awa na Romains 10, verset 9 et 10, tozali na écriture oyo ezali vraiment clair, oyo ezosenga même débat te soki moto azali honnête, hein, intellectuellement. Na Romains 10, verset 9, liloba Nzambe elobi nini? Soki otatoli na monoko mwa yo mokonzi Yesu e soki ondimi na kati ya motema mwa yo ke Nzambe asécurisé na bawa, okozwa lobiko. Soki otatoli na monoko mwa yo mokonzi Yesu e soki ondimi na kati ya motema mwa yo ke Jésus abotamaki na Bethléem nde ozwi lobiko. Non. Que Jésus-Christ atambaki likolo ya mai nde ozwi lobiko. Non. Que Jésus-Christ azali Nzambe nde ozwi lobiko. Non. Ozwa lobiko te. Que Jésus-Christ azalaki prophète. Non. Ozwa lobiko te. Que Jésus-Christ azali esprit. Non. Ozwa lobiko te. Okoki ondima no nyonso na Biblia kobanda Genèse ti Apocalypse ondimi nyonso. Mais yo ondimi te que Nzambe a sécurisé Jésus-Christ na bawa. Yo ozwa lobiko te. Oyo totanga awa na Romains awa 10 verset 9 ekosala matin na bomoi na yo. Esengeli po ozwa lobiko ozwa elimu esantu nguya elimu esantu okoma mwana Nzambe pour toujours. Il faut ondima na kati ya motema mwa yo que Nzambe asécurisé Jésus-Christ na bawa. Yango wana ntango ozokende koteya, il faut teya une seule chose.
Dans Matthieu Mayo, point central, il faut toujours la bonne nouvelle, il y a résurrection, il y a Jésus-Christ. Partageons un bateau. Que nzamba sécurité na bawa tant bateau bandimi bateau akozolobiko. Verset 9 à Romains 10 et lobique, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Soki otatoli na monoko mayo mokonzi Yesu et soki ondimi na motema mayo que na kati ya motema mayo que nzamba sécurité na bawa ndo ozwi lobiko. Tozana petit mot mibale wana si ils ont indiqué des conditions. Conditions, ils allaient m'y balayer. Troisième égalité. Condition liboso. Soko tatoli na monoko moyo mokonzi Yesu. Condition liboso na oko ko entraîner ndeke le quoi perroquet pe azolo bango. Oh Yesu za mokonzi nang. Est-ce que perroquet azo comprendre? À comprendre na yangote. Mais deuxième condition ngo eza condition ezali très importante. Soko ndimi na kati ya motema moyo que nzambe asekusi Yesu Christ na bawa. Est-ce que perroquet ko ndimi na kati ya motema moyo que nzamba sécurité Jésus Christ na bawa? Non. Ayi pe yangote. Yonde uzana mayele. Yonde ko comprendre, yonde ko ndima na kati ya motema moyo que nzambe a sécurité Jésus Christ na bawa nde ozolo biko. Et là comme mosusu o bato ba kondima. Bato ba otikaka toujours non sauvé. Barobikati. Bato bana ba otikaka bato anzoto pe amolimu. Bakobota mbota masikate. Bakozwa likabo ya elimu esantu na kati na bangote. Et puis bato bana bakokoka ko kumisa nzambe na elimu pe na bosolote. Parce que pour parler en langue, il faut bota masika, il faut dans elimu esantu nzambe. Bato bana peut-être bako continuer ko kumisa nzambe na monoko mboka na bango, na mayele. Parce que tango yo zo sambela na kota na yo to na anglais, na français, na swahili, na lingala, na kikongo, na chiluba. Bon, ils ont adoré nzambe na esprit et puis en vérité yangwana te. L'unique manifestation que permettre yo ou adorer nzambe na elimu pe na vérité, ils ont parler en langue. Ce que je parle en langue était alors c'est dommage, hein. Bah, vrai adorateur, bah, adorateur nzambe na esprit pe na vérité. Donc l'adoration de Dieu en esprit et en vérité ne pouvait venir qu'après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient disponibles car bobele tango nzambe amatisaki Jésus-Christ ko pa vendre ça le boko na mobali. Alors na verset 10 abeke na bondima kana kati ya motema nde moto ko pa venir na justice et que na botubela kana monoko nde moto akozwa lobiko. C'est très important. C'est en faisant quoi? En croyant du cœur na kati ya motema, ondima na kati ya motema moyo que nzambe a sécurisé Jésus-Christ na bawa. Nde yoko parvenir à la justice. Il n'y a pas un autre moyen de parvenir à la justice, à l'exception de croire dans la résurrection du Seigneur Jésus. Jésus-Christ alobaki na Jean 14, verset 6, abi nazali nzela, vérité pe vie. Nzela ose moko wana, ozo mema epa nzambe epa tata, ezali kondima na kati ya motema mwayo, que nzambe a sécurisé Jésus-Christ na bawa. Nzila mosusu ezali te, passage mosusu ezali te. Jésus-Christ alobi te que nazali moko ya banzela. Non, Jésus-Christ azali l'unique voie. Nzila oyo mema epai ya tata. Oyo bino bato ozo teya, bokeba, tango ozo kende koteya maloba ya nzambe. Il faut ça l'attention, il faut koteya o nzambe alobi. Surtout koteya que nzambe a sécurisé Jésus-Christ na bawa. Pote soki bato bandimi bazwa lobiko. Yo zolinga te okoko teya na yo na bato. Mais lobi tango Jésus-Christ akozonga bato yo teyaki omoni bango te pona nini? Parce que bato bana bandimaki te que nzambe a sécurisé Jésus-Christ na bawa. Yo moko okozwa mbanu. Yo okozwa mbanu te, pardon. Pe au père de temps ya nzambe. Yango wana esengeli kote ya résurrection sekwa ya Jésus-Christ po ete tango bato bandimi bazwa lobiko.
tomonaki torepondaki na mutuna mituna mpo ete okoma vrai adorateur ya nzambe mokeli esengeli ondima na kati ya motema mayo ke nzambe asekwisa Yesu Kristo na bawa nde okomi vrai adorateur ya nzambe. Tomonaki ke miracle eakompagnaka kaka bachef ya église te, mais miracle ezo accompagné baoyo bandimi ke nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa mpe tomoni deux conditions ya eloko moto esengi asala po azwa lobiko. Condition ya liboso ezali kotatola na monoko mayo mokonzi Yesu Kristo ya mibale kondima na motema mayo ke nzambe asekwisi ye na bawa nde ozwi lobiko. Voilà mituna misato tozwaki mpe toyanoli yango po ete epermettre bino soki bokei message oyo eza central ezali ya sekwa ya Yesu Kristo. Nzambe mokili apambola bino banso na komba Jésus Christ. Amen.